Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini na oyo tosilaki kobombela bino. Lelo tokolobela bino na bisalasala oyo bandeko basi mosusu basalaka na oyo etali babote na bango. Et alors que babisalasala mosusu soki po osaleli yango na ndenge ya mabendeko ekomemela yo bambeba ndenge tokolakisa bino na mokolo ya lelo. Ndeko mwasi moko auti kokwela libabe to libakala kaka na bonzenga oyo ye moko alingaki akoma bonzenga soki ya ndenge nini nde elukeli ye bamakambo bandeko mwana mwasi miso nyonso mibale ekangami. Bandeko babolingo oyebi ete nzambe ntango akelaka moto soki nzambe akeli yo yebaka ete asali bamakambo nyonso to ezali na nzoto ya moto na ndenge ya banorme nyonso oyo ndenge azali kotinda yo na mokili po ete bato bamona ete wi ozali moto ozali na baforme nyonso oyo ndenge moto azalaka na yango. Me lelo eloko ekomi kokamwisa biso bandeko babolingo. Bandeko basi balingi lisusu bote oyo nzambe akelela na bango ndenge wana te. Bango balingi kutu te soki nzambe asalaki yo apesi yo ba sourcil, apesi yo ba paupière, apesi yo matama ya bien. Mais bandeko basi mosusu balobi te nzambe asalaki erreur. Ebongi ete to banda ko corriger ba erreur ya nzambe. Ndeko ngai mama Rosalie ndenge nazali awa nazalaka fier mingi na bote na ngai ndenge nzambe akela ngai po ete nayebi ete nzambe akokisanga na banorme nyonso pe mobali na ngai asepelaka na ngai na ndenge nazaleli. Me bandeko babolingo bandeko basi mosusu bazali kobebisa babote na bango pour rien. Okomona ndeko mwasi mosusu azali na poso ya nzoto kitoko me ye azali kolula kaka bandeko basi oyo bazali kopakola baproduit oyo bazali kotelisa bilongi ye pe alandi nzela wana akei kobebisa poso na ye ya nzoto ya kitoko bandeko. Alors soki totali malamu bandeko nalobaka yango ntango nyonso na baémission tosalaka bote ya moto to ya mwasi bie mobali ndeko zalaka na mwa savon na yo pe na mafuta na yo ya kitoko oza kosukola na savon na yo ya bien pe oza kopakola mwa mafuta na yo poso ya nzoto ezala kitoko. Me lingi koloba teke po bamona ozali kitoko otelisa elongi soki ndenge nini te. Mingi bayebaka teke
ntango ozali komitelisa makasi na loposo ya nzoto ezali lokola okotili kelemba ya cancer. Ndeko okoki kozala wana osio pakola na yo otela me yo lobi ete c'est bien me ntango mosusu na kati na makila na yo cancer esirkilaka yo oyebaka te po yango ezalaka na bamomo nango mokolo kaka ekoyaka komona ye balobi bon mbala oyo sikoyo makila eboyi sikoyo kosiporte bamikrobe ya cancer wana etindi yango sikoyo ekende kovanda quelque part ntango ekoya na kote ya poso ya nzoto moko boye evandi ale ebandi sikoyo kose manifeste. Ndeko batela poso ya nzoto na yo oyo nzambe apesi yo nalobaka yango ntango nyonso sukola na savon na yo pakola mafuta ya bien ndeko bato bakolula yo. Me mingi balingi wana te bandeko jusqu'à ce que meme na Kinshasa ndeko mwasi soko tali ye boye bandeko ndeko mwasi kitoko bois noir soki eloko nini ekosaki ye soki ngungi nini eswaki ye ndeko mwasi wana akamati akei po ete bakende kolongola ye basourcil oyo nyonso batya oyo ya bango moko ya bafantaisie batyaka bandeko alingi atya yango ezala artificiel alobi ete oyo ya nzambe yango te po ete nzambe asalaki erreur kokamwa bandeko. Pepe congolais akomi kokorige meme nzambe na kokela na babikelamu na ye lelo bandeko basi ebele balobi te ndenge nazalaka boyeboye te okomona kei akati bamakiki nyonso tu akamati atie ye artificiel soki mpe ezalaki ete modele oyo bango batiaka artificiel wana soki mpe nzambe akelaki bango bongo atindi bango na mokili kaka bango bato liboso balingaki baloba ete te boye te kitoko te balingaki basala susu forme mosusu mpo mona ete eloko moto alukaka na mokili ayebaka na ye te komplike bandeko. Basi oyo bazali kitoko baza koyeba kitoko na bango te baza koluka kosalasala ezali kokamwisanga bandeko. Mwana mwasi oyo azali na mobali na ye balobi me nazali kokamwa eloko nini ekoki kotinda mwana mwasi oyo akende kokata bapopiere na ye nyonso mpo nini po ete alingi asala yango artificiel. Donc mpo na ye nzambe asalaki erreur ya grave alingi akorige nzambe. Eza na bato mingi bazali kokorige nzambe na ndenge ya kosakana te bandeko. Oyebi mingi bazali basi kitoko me kaka likolo ya kokopie bato bazali kokanisa neti bazali basi kitoko te. Botala ndenge ndeko mwasi oyo akomi bandeko oyo ata kutu soko lobi ete opesa ye ata kote ya bachinois bakoloba oyo azali ya biso te po ete bachinois bayebi kameme mesure ya misu na bango ndenge ezalaka me oyo modele ekomeli bandeko yango te. Bandeko modele misu ekomeli yango te bandeko ata otindi bango otindi ye na kote ya bachinois bakoboya soki mpo olobi ozongisa ye kote ya bajaponais bakoboya soki mpo otindi ye kote ya bakoréen bakoboya bandeko po ete modele miso ekomeli bandeko yango te bandeko. Ata kutu baboxero babundaka bamakofi babetamaka me ekomaka boye te bandeko oyo nyonso tu likolo kaka ya bisalasala bandeko. Tala ndeko mwasi ndenge akomi bandeko na miso yango ndenge vimbi na mawa bandeko. Basi mingi bazali kitoko me balingi kotikala na bote na bango naturel te bazali kobebisa babote na bango sanke bamiyeba. Okomona mosusu azalaki na ye bois noir poso ya nzoto kitoko bato bazali kolula yango akamati ake komipakola bebisi poso na ye ya nzoto bandeko babolingo. Oyebi ete bandeko esali ngai pasi mpe mawa komona ndenge nini miso ya mwana mwasi bandeko
mikate ndenge vimbaka na kikalungu soki bazo kalinga yango evimbelaka boye te. Oyo miso ndenge ekomi bandeko yango te bandeko. Modele vimbeli yango te ata soki tolobi ete topesa ye kote ya bachinois bakoboya bakoloba biso te bakoboya bandeko. Pe azali koyeba teke ndenge miso wana evimbi ekoki kotikela ye baconséquence moko ya mabe po ete eloko esali yo na mikrobe wana ekoti ye sikoyo na makila na nzoto ezali kotambola. Vraiment ezali pasi pe mawa. Lokola nzambe akelaki yo na ndenge oyo nzambe asepelaki akela yo lobi ete te nzambe asalaki erreur boye te okomi kolinga kokorige nzambe kokata basourcil po ete bakende kotia yo oyo artificiel bandeko. Na minute oyo nayebi ete moto asalaki ye misu wana soki asala yebi ete makambo yango engindi aponyoki bandeko. Moto wana na asira aza ya koponyoka saki mikala po yebi ete bakoya kolata ye. Alors soki totali malamu volonté ya mwana mwasi oyo nde ye moko akendeki koluka mwana mobali wana me bandeko. Il faut boyeba yango ete modèle ndenge na Congo kuna basalelaka bamidele na bango ya makambo ya batatuage basi balakisa yango. Hygiène ezali mabe, condition ezali mabe bandeko. Mais tozali koyeba te eloko nini ezali kozwa ba Congolais pona kotika kolongola bote oyo nzambe apesaki bango po baloba ete nzambe asalaki bien te nzambe asalaki erreur. Tala siko bote ya malamu yango bandeko. Soki pe totali pona mwana mwasi tango mosusu pe nzambe asiliki po ete nzambe atali me koma ngai nakeli mwana mwasi oyo nasali ye na banzoto na ye ya basi ndenge mwasi akoki kozalela ndenge nini ye akomi koluka ete akorige nga nzambe omoni suka na yango bandeko. Mwana mwasi akomi penza moto moko aza komona te ekomi ete ava babimisa ye abima libanda ifo bandeko na ye basimba ye bandeko na mawa bandeko babolingo miso yango ndenge ekomeli yango te bandeko. Ata tango tozalaki bana mike tozalaka na système ya mikate moko boye ezalaka 5 makuta oyo mikate oyo ya minene wana babandaka kosala me evimbelaka boye te bandeko. Oyo penza mwana mwasi modele akomi bandeko te na mobali yango na banzi soki atali kaka posa nyonso tu ya mwasi esili akei penza komi lukela kaka makambo. Vraiment ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise vraiment surtout na koloba mingi na ba mama il faut bosala keba na bisala sala na bino. Bosala keba mingi na bisala sala na bino. Bandeko basi mingi bazali ko bebisa ba beauté na bango naturel. Po ete bazali ko kanisa ete soki basali bisala sala nde mokili komona bango ete bazali kitoko mingi koleka te. Wana nde bozali komikosa. Bandeko basi ebele bandeko kotala kaka na misu bo bazali basi kitoko me na kamwaka mingi eloko nini o bango bakendeke koluka. Tala neti ndeko mwasi oyo mwasi kitoko me tala ndenge ake komikoma bandeko vraiment oyo ata batenis bambuma ya tenis bandeko esalaka forme ya boye te bandeko. Misu modele komeli vraiment oyo ya boye penza soki na butu mutu ya boye abimeli yo na kati ya molili bandeko okopakata po ete forme ya miso oyo yango te. Bandeko babolingo mingi bazali kobosa na ete bote oyo nzambe ndenge akelela biso il faut totikalaka lolenge wana
balobi ete mwasi fo sukola na savon ya mwa malamu kopakola mafuta na ndenge ya bien, mais balobi teke mwasi kende sala bisala sala bikila soki ya modele ndenge nini omibebisa te. Bongo te ndeko, bongo te. Bato mingi lelo bami bebisi, bato mingi lelo basali ba makambo oyo ekokai kosalama te. Na kokota pe ezali kaka mpona bandeko basi te, bandeko mibali mosusu pa na poto bandeko. Okomona ndeko mobali modele ateleli yango te. Me ndeko bato bamitelisaka makasi bayebaka teke bakotaka nde ezali neti okotili kelemba ya cancer. Ozozela mokolo na yo pe oyo ekozala ete ebeta yo ezali neti moto akoti na likelemba azali kozela mokolo ya kolia. Yo pe tango za kopakola na ndenge moko za komitelisa na ndeko yebaka ete okoti deja likelemba ya cancer. Mokolo yango ekokoka okomona kaka ngwi ebeti yo. Bandeko na koloba na bino eloko moko. Ngai soki na moni moto abeli cancer oyo na ndenge ete azwi yango na ndenge ya maladie vraiment normal oyo ke na moni ke ye moko amilukeli yango te ata lelo moto wana sengi abandeko bosungaka boyeboye na kosalisa. Mais oyo na yebi ete ye moko aza komilukela yango nde ya kolukela kopakola produit. Bato bazali koloba ete produit ezalaka très dangereux epesaka cancer oyebi yango moza kopakolo mitelisi soki ndenge nini ndeko. Moto lokola nga papa Roger moto ya bongo soki abeli cancer azali moto ya kosunga te po ezali neti moto ya bongo aboyaki koyoka conseil. Moto ya bongo ata ye liboso ya liboso ya kamera tazali koloba ba kongole bosunga ngai ndeko na bino te ngai nako bimisa ta likuta na ngai te po ete moma yango oyo moto nyonso tu ifo ayoka conseil. Jamais yo ndeko koki kobebisa poso na yo omitelisi ndeko ezali lokolo kotili kelemba ya cancer. Mzela mokolo na yo pe kobeta yo kokoka. Wana boza koyebisa na Nzambe ke Nzambe tala ndenge yo okelaki biso en tout cas osalaki berere ebele il fallait tozala boye alors que Nzambe tango aza kokela biso atie biso ba norme nyonso oyo moto akoki kozala na yango oyo na ndenge ete bato tango baza komona balobi voilà mokelami ya Nzambe yeyo. Mais bino bolobi te wana te Nzambe asalaki erreur. Tala ndeko mwasi oyo bandeko akei komikatela basourcil na ye mpona nini po ete mpona ye amoni ete Nzambe asalaki erreur alingi asala oyo artificiel. Tala sikoyo moto oyo apesaki confiance oyo amoni ete ye nde moto akokomisa kitoko. Tala moto wana akei kovimbisa ye miso bandeko miso oyo modele ekomi bandeko elobi ata mama Rosalie ata mikate ya loso to bamikate oyo atango ya kalo to banda kosomba ya 5 makuta evimbaka boye te. Mwana mwasi kitoko nyonso to ekei bandeko. Ndeko mwasi ngai soki na modele aboyo ozalaki mwasi na ngai soki ozalaki mwasi oyo ya ngai ya ndaku na ndenge ke nayebi te ndenge nalingaka komona mwasi na nga soki na moni yo ngai mobali penza nzoto nyonso chair de poule pe nzoto na ngai nyonso tu ezali ya kotelema. Mais soki yo mwasi na ngo ke kosala babiloko ya boye okomi modele ndenge mwana mwasi oyo akomi esili. Donc posa nyonso tu esili na kozala te na posa ata muke te. Yango wana bandeko ba bolingo na koyebisa bino boye Nzambe akela biso kitoko totika kobebisa ba nzoto oyo Nzambe apesi biso likolo ya koluka tokoma ndenge biso moko bato ya mokili tolingaka. Bato ebele bazali kobebisa baposo na bango ya nzoto bato ebele bazali kosala bisala lelo komona mwana mobali aza kobebisa poso na ye nzoto aza komipakola na ndenge moko ya kosakana te ndeko. Il
faut koyeba ndenge nini tolobi mobali faut sukola na savon ya kitoko na mwa mafuta na yo mobali omona na miso bato voilà bamibali mingi soko kei surtout na Belgique na matonge wana ou bien na France na Château Rouge soko lingi omona bango kende kaka na matonge ou bien na Château Rouge bandeko bamibali bakongolo bazala komona batela sikoyo soko lingi oyeba bango tala bango na maboko na bango komona maboko mwindu bato bongo nga nazalaka papa Roger na lobaka yango ba forme ya mibali ya bongo ezalaka moni ndenge na Afrique ndenge ya laiki omona ta mosusu bozolia ensemble fufu bozolia ngai bato bongo nalingaka kolia na bango te mpo nazomona nete ndenge basalite nyonso tu ya produit na ye ezokangama na bafufu wana donc ye eza kolesa nga basalite omoni kaka na baafrike ndenge ezalaki ke okomona tozolia ensemble okomona ndenge na biso traditionnel batie fufu bozolia ensemble na mutazo kata fufu ngai soki moto ya ndenge azalaka te amitelisi ape maboko esali mwindu ba maboko onde esalaka mwindu pembe en tout cas batu ya bongo nalinga kolia na bango penza esika moko te mpo namonaka neti ondike baproduit na ye wana nani bamicrobe na ye baproduit ondire ezotikala na bafufu ndeko loposo nzambe apesi yo batela yango ezali kitoko batela yango bato mosusu bazali komibebisa tala ndenge bana basi mosusu bazali kobebisa akei kosalisa misu tala ndenge abebi botala ndenge abebi bandeko oyebi mwasi na mokili oyo azali être moko oyo te il faut azala moto oyo aza kosepelisa ntango mobali aza komona aza koyoka esengo mais soki mwasi akomi être oyo mobali aza kotala mpe azwi kanda donc yebaka ete ndeko mwasi oza lisusu mwasi te mwasi nyonso tu ntango mobali aza komona elongi ya kosekeyeli mobali mais soki mobali akomi kaza kotala mwasi elongi ya kanda eyeli ye ndeko seke oza lisusu mwasi oyo teke oloba ete ozali mwasi ndenge ndeko mwasi oyo mbuma ya misu na ye komi bandeko nga moko papa Roger ntango namonaki ye olie nazala na esengo ndenge nayaka soki namoni basi namoni ndeko mwasi nayoki esengo nayoki kutu kanda mbala moko surtout na forme ya misu yango ndenge esali bandeko totika bisimbasimba totika bipakola ezali malamu te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa. Komona ndenge nini bandeko basi bazali kosala bisala na ndenge moko ya kosagana te bazali kobebisa baposo na bango ya nzoto pe bazali meme ko kende kolongola meme basourcil oyo nzambe apesi bango pona koloba ete balingi batia ya bango na ndenge na bango artificiel yango na mpe nzambe ekotala lobi bon bino bolingi bokorige ngai lokola ngai nzambe nakeli bino bongo donc ngai nzambe nasalaki erreur tala ndenge mbuma ya misu ya mwana mwasi ekomi bandeko oyo ata soki bapesi ye balobi ete akende kote ya bachinois bangoloba awa te batinda ye kote ya bajaponais bangoloba te awa te batinda ye ata kote ya bavietnamien awa te po ete bandeko modele mwana mwasi oyo ndenge amikomeleli bandeko yango te bandeko misu yango ndenge ekomeli bandeko oyo ata ndenge ezalaka bandeko ko mobali amoni yo boye nzoto mobali etelemi bandeko oyo mpenza osisi mobali posa nyonso ya ndenge mibali bazalaka soki bamoni biso basi po ete mwasi bisalasala basi bakomi na bisalasala moko bandeko ndeko oyebi bato mosusu na mokili oyo ko soki otali baproblème bazalaka nango na banzoto na badefo baza nango banviyaka kutu bato oyo bazali komona ete nzambe apesi bango nzoto kolonongonu makambo nyonso bien na nzoto me bino bato nzambe apesi bino bamakambo nyonso tu malamu bolobi ete te nzambe asalaki erreur nzambe akelaki biso bien te bokomi kokende kokorige
bamakambo nzambe atiaki na nzoto na bino mpona koloba ete oyo nde eza malamu yango wana omoni mpe bokomi kokende kosimba moto. Nzambe ayebi ndenge akelaki yo, nzambe ayebi ndenge asalaki yo bongo me yo lobi ete te nzambe asalaki erreur. Ndenge ezali wana nzambe asalaki erreur ebongi malamu ete ngai nalakisa ndenge nini nzambe asalaki ba erreur. Ozo okende kokata me basourcils yo nzambe atia yo mpona kolinga kotia oyo bato nde ya mokili batia yo. Yango mpe nzambe asiliki botala ndenge misu ya mwana mwasi ekomi. Bandeko nakoloba kutu mingi te me natiki na moma oyo bandeko bolanda boyoka ye moko mwana mwasi na ndenge azali koloba pe bolanda ndenge nini bandeko mosusu basali témoignage bandeko likambo ya kokamwa mwana mwasi mbuma misu nyonso bandeko ondire kotisaki yango babiloko na kati sikoyo evimbi bandeko modele ekomeli yango te bandeko babolingo yango te. Namona nanga bamisu ko bandeko me yango te. Namona bamisu ba chinois, namona bamisu ba coréen, namona bamisu ya ba vietnamien, me oyo yango te. Yango te ndeko. Oyo penza ezali leso monene mpona kopesa na bandeko basi mosusu balingaka kosala bisalasala. Na tango na kosenga na papa Botamba kuna na régie, tiela biso ba elema totala ndenge nini ndeko mwasi oyo alingaki komeka magie na kokata ba sourcils po ete alingaki a corriger nzambe ndenge akelaki ye amoni ete yango te yango talobi ete a corriger nzambe po ete asala na ndenge na ye ndenge amoni ete nzambe asalaki mabe yango ete alingi asala na ndenge na ye bandeko akei mpe komona makambo na ye o ndenge balobaka ete amoni kimona meso asimbi courant mbuma misu modele ekomeli bandeko yango te bandeko. Papa Botamba tiela biso ba image boyoka ndenge nini ndeko mwasi ye moko alobaki pe boyoka ndenge nini bato mosusu basalaki ba commentaire pe bapesi bandeko basi conseil. Vraiment ezali pasi pe mawa ba image s'il vous plaît. Image azalaki bien. Tomoni yo miso kokanga maboye ezali kamwe. Non c'est tatouage ya makiki na miso yango esali. Tatouage nini? Ya makiki ya crayon. Na tatouage yango bataka na ba tatouage na miso. Bataka likola ba paupière. Ah bosco ekomi ndeni na kokango miso bo. Ngapi na comprendre te eza mbali boso tiango. Mbali boso tiango yango esali na bo. Otaka mukoni. Nataka yango. Baba si botala. Otaka lobi. Ko miso kanga magi mukoni. Nango kelo osezaki nango bien. On a sisi na sokola ta we tatouage yango ebimiki na zongi abisinga no yaka lobi. Kena bandela produit na salaki yo produit yango estili fona kende ba Nigeria moko boya pesa nga ya saki mi magasin. Nazonga boye lobi mi se bimbi boye na bizati lona lamba bisinyo so kanga. Ndenge bozo mona de. Na mona ti fona mona pa bandela nga simba nga loko. O mona nga ide. Na mona te. Bata so dibatika bote na dira bitia changa malamu. Olivier Miche. Oyebi mutongo asali ko mishi. Oyebi mutongo asali. Apita nga pe komone merci. Bon, eza ba sentiment na etindaki asala. Surtout bato nde basalaka boye, il faut bayeba ndenge nini bakotia ye. Ndenge basali bo babebisi mwana bato basi eza balingaka babote. Mais ndenge basali bo eza malamu te. Yango wana tozopesaka conseil na bao mpe bazosala biso. Batiaka biso biloko ya bien oyo moto akosepela mpe moto akobonga. En tout cas nde basali bo eza malamu te. Moto wana il faut baluka ye bakanga ye mpo ndenge abebisi mwana mwasi eza malamu. Eza mpe babete. Eza babete. Andake biso basi tozalaka na koteka. Bato bana basalaka nde bayebaka mesure nini ya produit oyo bakokosala yango moto basangisa te produit eleka te eya kobebisa ye ozomona ndenge mwana na nga akomi boye na sentili ata makete motu wana ifo boluka ye mpenza bokanga ye aesike bino ndenge nini asalaki mwana mwasi ozomona merci mingi tosepeli te na acte wana mpenza ezosala biso pasi oyo asali ya dedikati kote na kote na degre na oyo nga nasali oyo
soki nazwika mai elongwe mbala moko mais ya lingai kosala oyo ya libela na ya ba une semaine 2 semaines yango wana esali ebongo siko ava kosala yango omo kokenda ata na bachinois parce que bango ava basala bakoétudie nzoto na yo makila na yo eza na niveau nini bakoyeba oyo ya deseni bakosala mais bango bazokende okuta na bato ya balabala akote eka bongo tomonaka meme tongaleka nyonso yango bapesa oko batekeli to bamoni eza malamu te to bapesa ezimba bakopesa o te mais ye akei bateste nzoto te nini te bakomba na moko batie yango bakonsekansi nango ngai napakolaka na nga oyo basala oyo batiaka yango te ebebisa misu basala oyo mpe sosolo balongoli yango eyolongwa nyonso me mutu bongo kwani kitoko osotelele bakokomi kitoko me babibino mibali biso mibali tolingaka mpo mwasi azala bafantaisie yango ngo mopuse bango batia babichacha eleka te so oza kitoko kaka ozala kaka kitoko so otende bongo okomi kitoko mpe okomi métise so oza mabe okasi okoma kitoko so otie bongo ozala kaka bongo ngai mpe baoyo atya wana batika ata moninga nde akomi ale biso akoma aveugle anomona esu te biloko boye batia biloko bandeko na biso ya basi botika biloko wana basantima omoi moninga atie basile atie babiloko ya ndenge na ndenge na nzoto yobi enalanda ye abimi kitoko te ta kitoko ndeko na nga nde akomi ta ndeko ya mwasi akomi boye bana basi oyo bazotya babiloko baancre na elongi banini ifo batika mpo ndeko na biso mwasi oyo mwasi avie na biso lobi bakende otya biloko na avant-hier depuis lundi lobi mardi alali miso evimbi mwa moke lelo alongwa na ntongo boye miso ezobima bato fina boye eza bien te bana basi oyo bazotya babiloko ifo batika mpo nzambe akreo na bote na yo moko yo olingi obakisa bote mosusu opakola soki nini okoma loka Jennifer bana basi oyo bazotya babiloko toza suspecte bango mingi botonga aza yango nasali makiyage na wana kreo ya 200 francs natie nango bamino oyo batatuage na bango basaka te oko kotiango na baoyo nyonso eketikala yango bote neza basali eza bote naturel mpotaka kitoko otaka na kreo ya 200 francs obili kitoko poudre na yo ezali $5 nanga soma ata lipapa nanga tana lia te nake pesa okona babote ezanga ta sili abisata wana bon na bika bote c'est gratuit totyaka biloko wana te kraye ezalonga 200 francs eza na bote na biso ya naturel totika kraye 200 francs okobonga tala boye eza bien te ndeko mosi abebi abebisi $5 eza ebele de conseil gratuit totika kotia yango towana bote naturel so kraye na 100 francs pakola nzamba kosalela bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona na banzi ete situation bouti kolanda pe bomoni ndenge nini ndeko mwasi na baerreur asalaki na bisimbasimba alingaki asala po ete ye alingaki ya corrige nde nzambe amoni ete nzambe asalaki baerreur mingi na bomoto na ye yango ete alingaki ya corrige po ete amoni ete oyo nzambe asalaki ezalaki yango te me alingaki alakisa na nzambe ete te nzambe oyo yo osalaki na nzoto na yanga yango te tala nalingi na corrige yo nalakisa yo ndenge nini ngai nakokaki kozalela pe akei akutani na makambo na ye bandeko miso yango modele ekomi bandeko ye yango te oyo modele ekomeli bandeko ata kutu bachinois bazalelaka boye te ata bajaponais bazalelaka boye te oyo soki otindi ye te pa bachinois bakoloba awa te otindi ye pa bajaponais awa te otindi ye pa ya bacoréen bakoloba awa te na bakongolais esali bango kimpelekese malili na nzoto bandeko komona un congolais miso ekomi modele ya boye bandeko vraiment miso evimbi ekomisi ye mpe na monoko monene mbala moko omoni baconséquence tala sikoyo likolo ya mbunzu ebimisi ye bongo babuton bandeko ndenge mwana mwasi oyo azali wana il faut badokter batala ye po ete mikrobe eza kotambola ye na kati na makila akanisa te kaka eke makambo wana esukeli na ndenge ya misu ezali mikrobe oyo ekoti na kati ya makila evimbisi ye misu ezali kotambola il faut basala ye mpenza examen général mpo na koyeba mpo ete akoki kozwa bamedikament ameli mais soki balandeli malamu te mikrobe wana ekoki kovanda un jour ekolukela ye baproblème bandeko miso ngo modele ekomeli yango te oyo ata soki balobi ete bakonzi ya leta batala likambo oyo bandeko esika nyonso bakobanda komema ye
na ba sous-set ou bien na ba commune bandeko ba militaire nyonso to ba OPJ nyonso to ba kobandaka koloba en tout cas wana nyonso to pona nini forme ya misu yango te vraiment kokamwa bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na banzi ete likambo ya ndeko mwasi oyo epesi mingi leso botika bisimba bobatela baloposo ya nzoto na bino mpe bobatela babiloko nyonso to nzamba tie na kati na banzoto na bino po ete bobebisa te oyo ezali ba evre nzambe asala na banzoto na biso po ete boloba ete non nzambe asalaki mabe to korige bakorijaka nzambe te bandeko yango wana na moma oyo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bongonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo